o filme, venham ver os séries, que venham ver emissão, que vai se encontrar a mim mesma. Eu mesma que vou representar essas emissões. Vão gostar, vão adorar mesmo. Uau, que máximo! Gemidor TV, ela anda bisotina na banda. Todos os angolanos que saíram em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webec. Histoire secret, Gemidor TV, abimissão na poça. Gemidor TV, yonde! Vous pouvez s'abonner, les années, dans le côté de Gemidor TV, pour s'abonner, au moment où vous avez commis la rouge, vous pensez que vous avez un liboko moko esali. Vous avez un liboko moko esali. Yo sikoyo oponi liboko oyo esali bo so très bien. La kisi o sepe na chaîne na biso. Olongo bana okitina au moment où commis en rouge, ba commis s'abonner. Ozi moi flèche wana eza wana o cliquer. Tango cliquer okomona eloko oyo ya ngonga eza mupanzi. O cliquer na eloko wana ya ngonga ekosala on dirait voiler eloko wana ya ngonga. Wana déjà ça l'a assuré na Gemidor TV. Gemidor TV. Azon le banega pour le babolanda été et puis yo muto kota makamuna ye kokota mususte nazo lo bana yo ko kokota makamuna été à ça comment déjà ya mutu vous comprenez kokota mususte bandeko ndenge nazawa eloko na wayebisa bino ngande mona bino mugondo tangu na uti kongo na ye okoma na koma kina ndaku epa ya mama leki na bisu tangu na komi wana mama leki akena ye wenjika ake kuteka kusala banini kuti ne balobaka provision ake kusala provision ba compra awa biso be yango compra ake kusala ba compra atikilinga mwana nenga tikilinga mwana bande kulela mwana lela katia bande kulela mwana za kulela amia mai mwana nenga za kulela boye seka za kulela mai na zwaka mai te na kena zwi mai na kopo na pesa mwana te na pesa mwana melaka mai te ameli mai na continue nga kutala TV na yuko lisusu mwana bande kulela amia mai na beta mwana bebe yuna undepuso mai kaka siko ligili tutu nini lisusu amia mai na kesu na zwi mai na pesi mwana meli mai atiki kulela vande muke tipo amia mai troisième kopa mai na nzota mwana meli mai tala libuma mwana lala kate alali tangu mama na yaye boni butikala kibie mangabi aya mama mwana yo kolela banda ki kolela banda yo keneki kaka amia mai ngana zo kaka mai na zo pesa soko lebika amia mai ngana pie mai soko lebika. En tout cas, il y a bien molobeli 4 na Gemidor TV de Onzinga. Tout ça, quand on a musala au botin d'Arabiso vraiment, donc tout ça toujours précisément en Angola, bon toujours plateau, toujours c'est la format d'émission, où ils allaient bande conforma, il y a hôtel, Naël, bah prêter bisopo, n'a qu'au passer pendant l'émission, il y a un toujours baquet, donc nous n'avons pas mbola bango parce que c'est pas n'importe qui. Oh, à quoi on dit maintenant besoin de matériel bon tcha a cédé bino plateau pour na émission nango et les loto kutani li susu parce que bande ko belé basenga ki baloba ke en tout cas bazana posa ya mogondo nenga za nangola à l'écan émission alors bisof to ça qui ba recherche pe na ba recherche na biso to iba vraiment ko trouver donc aza musikate kala mingité akokota na plateau mais avant to banda émission ya mukola lelo to yé pena ko pesa ba sponsor nyonso o basunga biso
biso bambote belé à l'occurrence to pena ko pesa o ezali pena mai bubul na Lyon bambote belé to pesi Jérôme Diamene na Paris bambote belé to yeko pesa Anatole pe na Paris bambote ebelé to ke na Suisse ya solo vraiment na bateau vraiment ba edara pe basunga ka vraiment Dani Maneka bambote sikozwami Hermione Maneka bambote belé Miriam Coiffure bambote na yo vraiment na yango bandeko tolobaka ka porte za ko kangama te porte za ko fungwa ndeko yopo tutami libaku vraiment omoni ke non oya ko sunga musala oyo kende liboso porte za ko fungwa parce que boyebika musala to salaka donc posa na biso ya livre musala ekende na yango tolobaka toujours lisungi na bino eza vraiment malamu mingi kati na chaîne tolobaka lisungi za mbongo te j'aime na yo na kati émission kota l'émission makambo ezebele oza ke donc tant contribuer na mona ke musala oyo ekende liboso na yango vraiment to senga invité na biso oya bengami na koma mogondo akota na plateau to beta masolo ndenge sengeli mituna obotunaki bino moko bokozwa miyano epa na yende to lobake biso tozana pona ko tuna mituna biyano ezo considérer kaka yepeza ko engager na biyano ya kopesa na yango à tout à l'heure bon déjà plateau tozokota nande ko mogondo na plateau à tout à l'heure merci. Ndenge ka to lansaki to lobisaki bino vraiment to kutami siko na plateau na sur bozomo na direct vraiment ndeko za kata plateau mais ndenge ka kezaka parce que mikolo belé o l'équipe nza bandeko ba mitungisaki mingi o baloba pena to lukaye ki amona na kalisusu te aza susu na monde wana te boye na boye mais lokola tozane na plateau vraiment yemoko a ko expliquer biso à long et à large. Mais dans le to banda émission na biso vraiment ndeka ezalaka to pesa vraiment ba sponsor mingi ba bote belé tolobaka kende ko porte za ko fungoma vraiment otutami pona ko sunga musala oyo tu es le bienvenu parce que posa na biso yali ete musala oyo ekende liboso vraiment na ngo pona ko monopoliser parole te na ko directement et pas inviter na biso ko ale ndenge to yebisaki bino vraiment bonjour Mukondo. Oui bonjour. Tokutami na ngola et salimé ni Mukondo na ngola. Ouais de usinga salami ke Mukondo na Luanda. D'abord, Mugondo est angolais, 50-50. On a Botami na Congo, na Koli na Congo. Et c'est un gars qui était. Il faut bimapé na parce que un artiste, il faut bimapé autant la rapper talent, autant la rapper grandeur na yomukona artiste quoi. Alors c'est pour cela que Monique Nazo s'est retrouvé dans Luanda. Mais santé, Togolo Bandeni, tout nango pensa bien parce que ça fait longtemps. Aux appels dans le monde du théâtre, peut-être biso bon va chaîne biso pour les caméras tout monde até. Mais Togolo Bandeni Mugondo santé, stabilité makamutu. OK. Ah ben oui, santé c'est normal. Nous avons évolué là très bien. Nous avons quoi. Vraiment très 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 bien, très bien. Ça fait combien de temps Mugondo a Kutami Nangola? Oui, il y a 5 ans, 5e année nanga. 5e année nanga déjà na Luanda. Mais bientôt, tu vas kutana lisusu. Bientôt tu vas kutana na bango susu. Donc tu vas gagner to permission na mitu. Mais tu vas kutana na bango kalate. Banani wana. Tu vas kutana na bango kalate. Banani. Bah kino tu vas kutana na bango kalate. Ah bon. Ah ben oui. Alors Mugondo, en tout cas, bandeko belé ba mitungisi vraiment babi ah Mugondo vraiment batali ba film akala na ba José de Londres kotala bate belé o lelo ba se retrouva bazana ba poto ba nini mais Mugondo ye vina ye kekakabo. Non, de unzinga. Omoni biloko mususu izali kamata. Izali kamata bateau nous sommes qui poto ba simbi soutania yisuté. On a 1 2 2 bateau nous sommes na poto. Ba lobité que ndenge biso to komi boy to kangi porte bateau mususu ba oya te likamna likambo ezana tamu na. Ouais donc likamna ezana tamu na même ba doni sinzao ba yebi que non mutu wana suka oya kaka. Mais Mugondo zaka na théâtre ou botika no théâtre. Théâtre c'est d'abord il y a au bota manano na bota minango na koli nango donc on a bâti karaté
batikaka te bapemaka pe te mais eza ke comment dirais-je eza kaka eza likambo ya temps tosalaki baépoque na biso mais jusqu'à présent mpe toza na biso kaka parce que kilelo yango nde kikala yango ebendaki lelo mais biso bamogondo mete l'homme de 100 ans l'ami de Che Guevara mete l'homme qui totalise 2000 ans l'ami désolé de nous dire autrement dit MP4 capitaine de l'équipe double revolver baliankoba balimbana poso archibishop avo jove otie libaya na lambeli yango nzambe na bango tokeno soka mais bapeti wana bayeba l'équipe non bapeti o babimisi ko tozomona baza ko s'épanouir vite que bino par rapport à bino GO bango baye nango lelo zomona tozokutanaka na bango na ba avion ba aller retour mais tango na bino na ebité est-ce que bino bosala ki encore na plaisir à bosala art ou bosala ki mo projeter ki eloko moko bo liboso ya réussite à vie non tosala ki yango na sentiment ya art to yebara que un jour et rendre bisopé heureux comprendre mais vu que gouvernement dans tozalaki nango liboso série biso to bandaki mosala et yebaki ko encadrer batuti mais par rapport ya oya lelo moi ba ouverture hein et comme ko ya ba nini tout ça là yango no yoki ke na lobi to beta so tour mboka na ba busiki mbangu beta tour mboka na ba marula mavinga to beta tour mboka na ba chef ya groupe ba B13 mbulu to ke na bango pena mais na vitesse bango baza nango tango ozonga vitesse nini papa okoka vitesse ozomona oui tozolo ba vérité parce que na série na bino ba pululu bani bozali pe na vitesse akosakana to mona pena ke ezaki elengi vraiment le personnel ebele pe batiki biso na mondo na mais lelo tozoka ke bango ba vitesse baza nango ezaneti ya bino te bino ezaki novembre bango entre guillemets tozoka ke non bon ba kota soki ndenge ni point d'interrogation de yo bakota te donc likamna likambo eza na tana ngo bango époque na bango biso pesa la époque na biso lelo eza bango mais liboka ba toute la pilipili sur le sila ati to ko ya mboka ngo omona pe kaka ne ba wela biso les sous voilà donc mogondo ozo confirmer pena que non donc ozo kende pena kino zonge la musala ndenge zalaki liboso mais non zongati non zonga na yebite na zonga 5e mois 2e mois 3e mois 4e mois janvier février mars avril mai juin juillet août septembre mais na zonga mogonda banda théâtre wapi mogonda bandi théâtre l'église catholique kolonga na église catholique na yepa mystère Seattle na tout choc soit bala de mystère Seattle donc na vandi ona pendant titi c'est tout là qui va poto to tikali na ba collègue mususu ba lungwe ba mususu ba daye biso to tikali c'est tout là ye tina tiki groupe ngape na lungwe na nga na kesa la kiras donc ti lelo kiras pezali a kiras c'est ça siko na Kinshasa to awa na Angola kiras na Congo ezali na Luanda pezali donc kuna elkin oya awa el Luanda siko awa za ko évoluer wapi on a évolué toujours dans junior, na répéter na junior chaque lundi na les caralisous na TV privé ya awa TV Kabu ba o ba yebi TV Kabu donc na les karakuna na CNTV et pas ya Corneille Ndombas donc bref alors vie Angola na vie à Kinshasa par rapport à art ezoke ndenge nini vraiment bon par rapport ya art bon awa ba yebi pena makamona pena bien te toujours ça l'ande effort to vandi sa bango moral ya art nini art la kisi nini voilà parce que awa Angola eza mboka ya bana mutu na mutu azana ba occupation na yepe alors c'est pour cela mon na tchaka 2 jours mais na 2 jours na tikana na jour moko na longola mercredi pourquoi parce que bango nio surtout ba coopéraka donc awa po mona ndenge na Congo ezaki ndenge na Congo ezalaki ke répétition balobi 9h 6h 7h déjà bino tout bozana 9h juste pour démarrer
parce que nous avons une soirée surtout le répétition 9h mais quand on billet là il y a 6h il pas bête de nous parler na lekina na bayaya abongisi place après il y a la musabino ba chef donc eloko wana awo zo banangola penza yango mutezo zanga yango zo zanga vraiment pour culture que les musique pourquoi parce que omoni awa pour le bana mutu répète pour le bana bango répétition 9h mais bazo ya 10h ou ya 11h bazali ou ya 12h pe bazali mais bon c'est ça à 14h ils ont un peu par rapport maintenant Congo sur le 9h 10h donc ils sont un peu différents. Très différent. Alors Mogondo, et là on nous promettre vraiment na batu na kia parce que bate belé bazana posa na yo. Ba monaka ke Mogonda bunga sur et certain bisoto zuyo lelo oza na Luanda olobi pe koza ko évoluer na Luanda quel que soit ba condition eza penza ndengo zo lingela te mais oza quand même ko évoluer. Alors na bato bazana poto batinda ki biso pa to luka yo pena assurance no ko pesa bango ndenge to tunaika ka bidi parce que yé pas bunga ba monaka te alors bino surtout koza ko se retrouver na Luanda boza ko évoluer à bon assurance na repère bango et surtout bata Suisse on a perçu bino mbote Chico Ferry mon petit frère Switzerland yango donc ngai bomuninga pour ceux qui n'ont pas utilité peut-être tam soki balinga ba lukanga na émission te mais le gwa ba lukinga na émission na yeko sa émission c'est que nazalika donc mingi yango wana na lingi bino trop mais soki bo pour les personnes ça la bien mingi vraiment vous s'abonner massivement na Mogondo TV donc kuna se beaucoup na site na ngape beaucoup na pe ba makamnanga donc vous s'abonner mingi pour ngape na za la peine ba vie mingi au lena lela na olela société pour na ngoma déjà vous kuna donc na olela te mais peut-être un peu na besoin ya caméra na besoin ya matos pe pour musala mo pe kende liboso donc mingi ya ngona et surtout vraiment awa ce que ça matériel na yomoko donc donc boulot pena malam kitoko boulot kitoko matériel mpezo sala bino défaut to loba défaut pena nde yango na matériel mais ça na ba société zali pe boko ko lwa ka ba caméra ou bien zate ba société ba ni les gens ont matos mais non so ko zana matos na yo moko ils en avantage ouais ils en avantage pourquoi parce que et loko nous ont besoin sala sur place sala na obimisation mbongo tena ke na louer sur matériel na kesu sur montage non ba biloko nous se senga faut zana na caméra na yo moko ozana ba minda na yo moko ozana ba micro na yo moko ozana ordinateur na yo moko et ko rendre yo un peu léger tout na makambo belé si et facilité pe na makambo belé alors era ngoyo tozoleka émission batu bazotala batu bakotala o basenga kito bengisa yo c'est le moment yo ya ko profiter vraiment ko tel sabango pasi o ezakati na parce que ezande matériel mutezo salo défaut alors yo za na posa pena o évoluer makasi matériel oza na posa matériel 2-3 personnes o bakoki ko nzama ko toucher mutema na bango o ko adresser na bango enfin que ozwa ta caméra surtout ba na cave vraiment merci mingi nous s'adresser pour na bana Kasavu bois Cherika sa bana Kasavu no so na Suisse ndeko na bino yeyo leader na bino yeyo master na bino yeyo petit na bino yeyo vieux na bino yeyo Mogondo mete l'homme de 100 ans na minute na Kasavu mo botika lika na ngamoko kasi bo epolenga pe po botuna nga susuti bo epolenga chaîne na ngeke de liboso bo bano ko mona ka bagagi chaque jour ba tournage ba no sala bono mona na kata bagagi wana na kata chaîne pourquoi tant bo tché déjà matériel bo pesinga oyo naza na ngo besoin ça me fera du bien mingi na bana Suisse mon ami c'était Suisse le barabe ouais Suisse France partout Europe France parce que yo za monde entier États-Unis Canada alors bana nyonso ya Kasavu bosika tout bozali ba fanatique tout ya Che Guevara mente esika nyonso bozali ya bino yeyo
boye épauler Mugondo mettre l'homme de Santalamé de Che Guevara mente. On a besoin de caméra, on a besoin il y a ordinateur, on a besoin de minda, on a besoin de micro pour musala nanga et kende liboso. Pour chaîne nanga pe et kende liboso. Moi e bana ko tuna nga mingi ezate. Pour celui na sali eloko mbala moko na kotia ona chaîne nanga. Okolambela nga kuna moyo tuna nga susu ezate. Alors Mugondo to kende ba to kota siko pena na vif émission parce que pour ces alliés pe boyeba yo évoluer na bactéries belé o bozaki pena to ba sala ba preuve moko ko sakanate est-ce que lelo ozapeka na contact na bango ou bien bokata na bino ka contact de bango ba voyager yo po no koto contact ya la raté presque bango nous sommes dans contact to sola na biso vidéo to sola ka Fiat pe to sola ka de Londres to sola ka Meta peto solo laka, Boma ze peto solo laka, Willy Mambo peto solo laka, moi mingi to solo laka, moi mingi peto solo laka, tepo, bango baza na contact na ngate, ngape na contact na ngate, c'est ça. Alors comment na tango, elo moto tuna tango, bondo tourner petro a ota kotika biso, dadi, tambala tanga kufayo za na Kinshasa ou buzalaki Dadi tanga kufi ngana za awa na wato beta déjà deuxième année na nde dadi okufa na zoka ngope na nzela na zoka et ça là qui on a ndenge na pizza parce que ça pe ba pièce belé bino tu pululu batona nyoso tout o bazaki pena attaché na yo tant ozo mona ke bazo tika yo vraiment et ça là on est ah ben oui ça la rapace et ça la rapace ça là le boko na yo le boko no moko ezoki passionné ça la rana motema quoi liwa ya dadi et en tout cas et salanga mabe liwa ya demi ya petit nanga donc pour nous le salanga mabe liwa ya mira c'est salanga mabe liwa ya tatuka lomo salanga pe lisusu mabe et surtout quand il y a tatuka lomo ça mabe makasi il y a vieux chabali sous content il y a vieux chabali ce qu'on a mona ce qu'on Moscovite mobimba na mona pena Moscovite même il y a pululu na mona Moscovite ce qu'on entend la pas tous on a na nganda na mona ce qu'on pululu na lela fort mais ils ont zela ya bisonyoso milimo na bango vraiment ipe mana kimia to perdre vraiment to ko tikala ko zo susu batande mona te y compris na mama chako susu donc et tu as une blessure. Alors, comment on a le musala au bino musala qui au saki ba preuve belé. Comment on a le jeune au baye est-ce que bazo mérité pena au ezaki na musala bino musala qui bazana kapwana ou bien bazo bimamo mkeni banda. Selon eux bazo mérité, selon eux. Selon bango bazo mérité. Mais selon bino ba biaka selon biso ba biaka tango zo tala boye ezana ba quelques-uns. Quelques-uns oyo zo mona benaka no et chose sur la bétina et simba oyo sur la jouer na ye o sur la jouer na ye savoir parce que biso za na ki bongo tant nazo jouer na mira isa na mona ki oui sur la bétina loko mira isa ko zonga tant nazo jouer na tatuka lombo yebi ke non soki nga na bétina loko ayebi na zonga selanga tant nazo jouer na ba vie dudu eloko wana pena lelo ezate lelo théâtre comme peu terre à terre bêtise comme mingi il y a trop terre à terre est-ce que conseil nous ko pesa na ba jeune wana lelo o bazoya na bêtise o bazoya ko luka mibali o bazoya luka basi na poto et parce que comme makambo belé na kata théâtre to ça qui émission en il a confirmé aussi que non en tout cas balele ba koma et belé na ba PD bon on a une vie privée na bango to kotara ngo pe karaté parce que et si bango ba ça il a ngo pe biso to mona na biso te voilà je comprends mais na quand à moi on peut se bango conseil on peut bango ka keno bazala na respect na ba oyo ba kuti wana un de deux ba considérer vraiment musala ba longola na ba babiloka mikeni ya na barol ya na boka na maladi bani tout ça là balongola na biloko wana ba tia musala vraiment ndenge pena izalelaka ba norme
banorme banorme artistique balakisa yango mpena boye tomona boye ke non oyo azoconvaincre nga oyo azoconvaincre nga mpo biso ezalaki soki na filme nga naza te bato bakosomba te soki dadi aza te bakosomba te miraes aza te bakosomba te koko bilali aza te bakosomba te mbatasi ala aza te bakosomba te videlo aza te bakosomba te donc soki bakomi bongo esala biso bien baza na mosika na bino lelo eloko sauve biso na bango na biso eza kaka bainternet eza bainternet parce que biso na ezalaki bainternet te bino ezalaki bainternet te ezalaki tv na babande video soko oteka na bande video na ndimi yo soko oteka na bande video na ndimi yo et puis soko oteka na cd na ndimi yo na bainternet te donc conseil ozoya nango vraiment internet edo facilité biso oui mais cd pour mutu nyonso tu atalaka zone naza na taille ya kotala internet te mais cd mutu nyonso aza na taille ya kotala ngo voilà donc faut vraiment vraiment bamatisa mosala ndenge esengeli enfin ke vraiment kopesa le meilleur na bango par rapport ya boulot oyo bino kosalaki voilà basala mosala na bango bien mais ils ont manqué bango mwa babiloko mike kaka baingrédient mike parce que lelo so natali sila bisalu so natali petit nanga belle vie on doit sentir que pour bango na travailler na bango père na travailler na bango père na yebi batala na bango yango no moni bazo sala biloko bazo sala alors so otali ba petit nanga ba Jérémy massa je te salue en passant Jérémy otali ba Jérémy to sentir bena que oui te azo koma mutu faut ko komisa public mais so ko kom tout qui n'est pas toujours n'est pas so otali président Fachi ba voter pour nani ba voter pour abaneki kotalisa peuple ke no bokeba na bato wana bakandida ya baétranger emonanaki boye na bango bagangaki ke bayibanga bavoi abimi kantiel point d'interrogation point d'interrogation alors mogondo sikoyo tozo chité na toke na malema na chité sikoyo problème oyo eza awa na Angola olobi ke oza na groupe o répétaka oza na combien d'artistes yo ozo former na kata groupe na yo bon na groupe Kiras toza déjà tozaki 20 vu que tolingaka mosala mingi oyo tomona ke no azokende na bino te toza na même diapason te batiaka mopanzi batie mopanzi tozopona toponi toye otikala na 15 mais tobandi lisusu recrutement mosusu lansango awa ke no tobandi lisusu recrutement mosusu bana mai bana Rwanda tout même bango bana Kim oyo alingi kosala théâtre groupe Kiras porte eza ouverte ezoyamba moto nyonso oyeba te yaka nga moko naza wana na oforme yo na osala yo ndenge tosala baninga mosusu comprendre ndenge tosala baninga mosusu tosala numéro ya téléphone na ngai mpona contact soko olingi okota na groupe ezali 00243 00244 945 19 56 63 00244 945 19 56 63 wana numéro na ngai ya téléphone même WhatsApp na ngai numéro ya wana so bengi ozwa bureau te po bureau pas na téléphone na ye bureau za na numéro na ye mais wana eza numéro privé ya leader ye moko so benga ozwa sololi aprendre na utinda yo na bureau kesu kuna sololi na bata bureau ndenge ezalaka kaka akabo mais awa pe boza ebele babidibidi bazali ezoka bazali étoile azalaka abima si la doré pe azalaki azanaki de boza penza ebele mais pourquoi pas bosali pe mo organisation bino parce que bino boza ba grand
bosala pe que ndenge zaka bosala bagag bosala ka bosala au lieu que malgré tout mutu mutaza na groupe na mais vous appelez bien tout monde a bino pe tant que parce que bidibidi ba ke loko moko alobi que non ye azongi na mboka na ya tant que angolais yo uti koloba a tout à l'heure oza 50-50 donc vous faire partie toujours dans mboka oyo mais pourquoi pas que tombo la pena ara moko besoin tant que bino vraiment ba grand bo banda ba gag ba blo ba pièce moko popo et tombo la paix moi awa na ngola c'est un peu difficile. Et ça difficile expliquer biso parce que nous tout pas que la kazana idée ça malamu alobi bon ngana ko produire nanga mais yo tali ça c'est difficile pour nanine. C'est un peu difficile pourquoi parce que awa kibonga eza trop et loko bomanga nanu art ya ba Congolais oza na ngola ou ya biso bangolais congolais oto wuti Congo to ye awa kibonga ezalaka trop mutu na mutu alingi kaka ye donc nani akodiriger nani qui va diriger qui donc otala bino boye komona donc komi kitisa kati na bino ezate donc boyokami mpe ezate tout ngana koloba ke no bon na bengisi bango mustu ba yebo ndeto sa awa to sala boye bakondima na bango oui to ko mo ida bien mais tant to ko panzana mutako ya zate nga pena makamona pena moite moto yo ko pono mona onde are on est pas lié la biso mais so bosa ndenge na comment are ko kende liboso te donc yango no so mona bazo ba ke siko angolais comme le gande bono ba poto cimetière ba artiste wana angolais comme cimetière ya bango pas moi bango ngate bango wala ngate bango pour sur le j'étais yete pour j'étais maléga na TV na RTVS 1 j'étais maléga ngape na lega na TV mais siko bango baza wapi. Voilà. Alors on lance un message ni na bato na ba caractère wana lo lenge ya ndengona au lieu ko sangana bozo komi kabola kaka arme ezokita. Alors message ni yo ko pesa o eza fort o ko zake et sangisa bino enfin que musala opena e mata awa na Luanda. Bezinga makambo to loba changement sur la caractère donc je suis fatigué de ça. Au limite déjà. Je suis fatigué de ça donc nga nota la siko yanga. Nota la carrière nanga. Na évolution ou carrière évolution ya bana ya groupe nanga. D'accord. Donc on a makelele pamba makelele la donc mutu na mutu azan objectif na ye bango bazan objectif na bango ngape na yele la nga mutu te mutu futela nga ticket pour na ye Rwanda pona banolanda na makamna bango non bango bazan ya bango biso pito zana ya biso donc bref c'est ça quoi. En tout cas merci pour répondre à l'invitation au vraiment 4 na Gemidor TV parce que ezaki pena pas simingi to ya Angola tout monde na mogondo te et ça la propreté. En tout cas eza pasi o esali biso ka komona kendongo lobi en tout cas bon moko eza te kati na bino parce que bandeko ebele o ngana koloba vérité eza ke ba yebisa nga pena babi soko komi kuna pena ozwi mogondo pena meka ko proposer biso to chapa ke comme ça ndenge ba Jérémie lelo to zomona ba osa ba biloko ba 5 minutes 10 minutes zo cartonner alors mogondo grand artiste bidi grand artiste donc bozana moyindo za awa donc ko saba biloko moko eko sepelisa eko matsa bino su makasi parce que bandeko pena ba na posa nango ozomona lelo na poto via poto divertissement et comme bino mutu boyaka totala ka bino biso to ndo tala bino tikana na sekananga pululu mogondo surtout ni pièce au sala pena na Moscovitch wana donc til le carton na kamabe ozomona ti lelo bandeko batala ngo baba non donc bo joua ki toko makasi alors lelo batera ngo pe boza ba grand terre boza awa beaucoup est-ce que beaucoup c'est la biso ta et loko moko te va biso beto zonga na ba série wana ça me passe bon mais kana ko se consulter même les passe mais au comment nous parce que moni Pauline Luzolo azwaka likanisi wana oye atekaka biloko salon na
kikolo azwaka idée wana ke non nakoki kosangisa bino bani nameki mpe kotolola bamaster me bamosusu bazolaka ngo na bandenge moko ya bandenge kaka banini toi non natalaki question na continue boye nayoba mabe na baninga nayebisi Gaël King na bino totika ngo kaka mpo to raisonner makambo mosusu donc soki bino bokoepole nde groupe Kiras elwanda de Mogondo Mente ke bozwa susu makanisi na tosangana na baninga wana simba te mpo bablaise di yoyo mpe bakosepela na bango te. D'accord. Alors yo pena ce que mutu alingo proposer bagag makambo donc yo sala kaka na groupe na yo na bactère oya yo na osala na groupe na bactère na nga mais na kotala banani na banani parce que film oyo na tourna qui titre nango ezalaki si je savais et non tout ça c'est ma faute donc nous se faute nanga Bidi azali petit vie de loin awa azali Nick vie de loin azali petit Pouloulou pe awa azali donc na bengara mo bato banani on a moni que non mutu eza bien de to travailler na bango justement motuna moko ezo déranger bandeko ebele parce que eloko moko auto remarqué en Angola bartiste obazo bima video le yemo kwa za vivant ozui Pouloulou akufa oui persona matika biso mais bino bo bima ki na ba identité na bino moko ce que au monde bo babi mogondo azana ndenge ne dadi kitambala azana ndenge na ye ozui donc mutu na mutu azaki na moi spécialité na ye ya ndenge na ye mais pourquoi bango ba kolanda kaka ba biloko bato au lieu ba mibimisa bango moko est-ce que au solo kana pa wote ko sunga bango peke video la azali ko landa video la te o pesa ba le meilleur na bango lié ke balanda baninga na yebisa bango pour nous zala na bango pene pesa bango oui c'est bien bon ko imiter mutu mais yo moko kati na yo fozala na eloko oya yo moko ba yebeli oui on comprend neti ngabo je suis polyvalent nyoso boko pianga na obeta na nga o nani na okendango mais nazana na ozapenga na ligne moko boyo bato ba yebeli ke no o soka kotika ka yebo faut ça la ligne donc bref yango merci en tout cas to comme une épisode presque à la fin donc 2-3 personnes oyo moni pena ko pesa ba mbote donc 2-3 personnes on a ko pesa ba mbote Adonis Nzau Lidi Nzinga, Arlette Nzinga, Nelinseka, Kokombala, Parisien le plus charismatique, 10 fois ballon d'or. Donc il y a eu pays donc mbote na tous les fanatiques viennent en France à Matalanza. Aïe oza awa. Viennent en Roger Moulele. Mais tu kuta na ngara kala pete ngape na zoya na ngabuna kala te na zoya na okita na kini sona lo ngeki ninde tana oya bu Luanda na ke Brésil après ni tu kuta na bino bientôt 2024 ndé to ke na to célébrer dans le pouvoir dans ce zoya ya président Fachi premier mandat na yende ya ngona biso peuple batolobi ya premier mandat deuxième mandat na yende 2028 yeli susu yega kati kongo na bangana na bana kongo batanga bana na bana kongo batanga donc ne bazaona nerval bazo futati aloko la susu turo yo premier CO au fele 6e humanité mona silisi classe fu bazo tungisa susu to papa ndenge dozawa ndenge isati umela yonde Maman si quoi atika na Kinshasa Masi non en France hein en France c'est Adonis Nzau Makwika on a mère Che Varamente olo bani pona aotala yo Adonis Nzau Makwika mobali no yeyo mobali no yeyo ya Bogar et mandefu pembe à Vojov mais quand on coach kulanda na bango te kulanda pe yete muni ya mai ngana pese mai mama me oh
mais koboma mwana ntango azokoloba mia mai azokolela ndenga mama na ye ngarabi amia mai donc eza mama nga nakangisaki mai wana bana kopesa mai nandelaka mpe mai te nanga mpe na melima. Merci tosuki wana. Merci bandeko ya bino molobeli 4 na Gemidor TV de Onzinga ndenge nazoloba kaka toza 8000 km toza na Luanda vraiment précisément na hôtel Layen oyo yambi biso kati oyo nazopase ba séjour nanga bolobaki toyamba pena ndeko mogondo yeyo toza ne na plateau tokomi pena na suka tosukisi émission na biso awa ba question na bino mituna pona ndeko mogondo en tout cas bino mo bomoni awuti ko répondre rango ndenge sengeli et puis s'occuper yo comprendre mingité bokolinga so azonga na plateau et kotala kaka bino biso to luka azane disponible wana eza problème te nango vraiment to telemi na biso vraiment tokomi na suka nayebi ke oyakina ndeko mususu o azali chef à répétition de répétition Kimbaba tozoye moi 2 minutes tournez-moi 2-3 questions vraiment nango vraiment nayebi ke eza ya suka te vraiment tous les fanatiques bobo sanateur bobo sana demande na sengite na sengi matériel naza nango pena besoin pena ekosunganga pe ekosungana bino lokwa bolingaka nga soki bosaleli ngango ça me fera du bien ça fera vraiment du bien. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci. 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 Koloba au lieu que ya loba kaka to tuna mituna te na mutu oyo akokota siko na plateau aya ko témoigner vraiment musala o mugondo azosa na ngola est-ce que eza ya solo nenga yebiso to eza ya lokuta nango to yamba pena ndeko akota na plateau donc to tuna mituna pena ndenge sengeli. Bonjour. Bonjour. nayebi soko pesa komono bande wa talo komono nani ovanda kawapi o ba olanda biso topesi merci mingi na groupe nyonso ya biso kombo na ngezali Gusi Kimbangu fils Kimbangu yeyo Gusi aza nani Gusi azali chef répétition na kati ya groupe qui reste à Mugondo El Luanda poto na Elkin El Luanda za biso ba oba poulet na ye to sa fierté ya Mugondo na kati ya Luanda. Est-ce que au bandit théâtre kaka awa ou bien au bandango vraiment depuis Kinshasa ou bien et lobby mon président a réservé na makila mais ko pulpercer pena ming eza na niveau Luanda parce que choix na biso za to kutana président a pesi biso su guwana ya kosa eloko mais plus pena ba ebelinga na ndenga Luanda na kini na sali théâtre te mais siko ko zala na pena eloko nini oyo zo sepela nango katina ye. Bon, et là, c'est plan, on a pas naé, azalara positif. Nous avons salé na lingi, soit le bien 8h pour 8h, soit le 9h à décourager. Mais na linga kaye po azalaka honnête, soit le soleil naé à réaliser peine mal le banaé, c'est ça. Si ko rêve na yo penza na musala o parce que na kino sala ki oyoko sale lango awa. Si ko rêve na yo ezani ni pena kati na musala o. Bon, rêve na ngeza pena objectif na biso to komisango na suka ndenge président lingaka monde tie ba biso ba poulet na ndenge ya yebanaki staff na biso tout ba B13 mbulu ba marula mavinga biso tout to yebana pe ndenge président na biso yebani quoi. Mais musala ezoke nango bien. Musala qui bien boyebika ba fête to pemaki to zongla ba répétition so kana mingité ya on peut to ça l'appel na ba tout au balingi théâtre ba ya na junior na palaka to zawana chaque lundi to zawana groupe qui reste Mugondo l'homme de Santa azawana to bengi ba tout au balinga théâtre ba ya ba soutenir ba ya ko sala o yebina o yebité to zawana to yamba porte des ouverts. Donc bozo sa recrutement pena bo luka penza ba bactère mususu o ezake yemoko Mugondo ko former. Oui, on a peine un objectif à président. De bon, bah, ebana, à peine à souci naé, bah, soda, m'soupi ba bima, dengue ba goussinde ba bimi, bon, on a rendu naza. Donc, biso bimi, bah, tu m'soupe ba ya, ba bima, pour moussala, oh, écoute, si kalaka a boyete, ya, bah, il faut que ça, pour ça naé, on m'te manaé, ya mwana, à ça, la toujours, quoi.
3 personnes bambote après to clôturer ya so na bosanité na kembangu aux États-Unis ajeje kololo na mono na musika Chancel Louisa Francine Kamwefu Dija Marula Mavinga notre chef na peso bambote belé quoi. Merci en tout cas to kute na biso ya mbalasima ezambala sukate tant nyo surtout au président ko yabo vraiment luko accompagner comme ça to ça la plateau président même ça 4 artistes enfin que to ba pe ko sana bango mission to tuna bango pe mituna mais na groupe bozape ba fille bazali. Oui, tous les filles belé, ils ont vraiment encadrement, ils ont vraiment école, moi ben en école pour yaza papa, aza maman la biso, hier après cette éducation, ba fille bazali, tous les filles qui toko bazali, ba belle bazali, tous les filles belé ya classe, tous les bango, au baroya, ba comprendre prenez que Moussa les a, tous les juniors, place au bon maté, na palaka, na junior tous chaque lundi, mais tu payes sa date, calamité pour te payer ba fête, après tu répandre ba répétition na biso. Qui va répéter bandi biso to ko offrir bino pe to ko filmer bino na répétition et vous appelez bien enfin que batu o bazota ba kolanda émission oyo ba mona pe bino en œuvre bona répétition et au sala bino encore un plus. Oui. Merci beaucoup. Et ça malamu mingi to yamba bino na ya groupe nyos au complet au boya pour na biso na mon ada plateau kitoko na mon matériel ape na mato sezawa donc to kangama awa po to samsala kitoko. Merci. Okay. Merci en tout cas. Toko minasuka botika la malamu. Ciao.